Bandeko babolingo ngai lisu nazongela bino toza vraiment na butu makasi oyo eza vraiment makasi me mikolo oyo bandoki na bandumba batomboki bible elobi na biso bokosibir bokovivre bakalomoni ke monde ya ténèbre ekokombattre bino na ndenge ya kosakana te bandeko na basi bomoni ndenge bandumba na bandoki batelemi balingi kobanga nzambe te. Hier c'était Hortense oyo azaki menacé na famille na ye na makambo ya sorcellerie. Lelo nayoki Ani Kabote ndumba oyo ya Sergi Saint-Christophe. Nabi bien ndumba je pèse mes mots. Dossier n'engam trazana. Mais bandeko ekosuka wana te. Bokomona liste ko continuer to koma au moins na ba entre 11 na 20. Ezo yaka malembe to koma entre 11 na 20. Na banda ko délivrer batu na 2001. Ti lelo ça fait 17 ans. Donc on a délivré plus de 300 mibali na basi. Yana bomoni na ba commentaire bandimi nanga bazotia ba commentaire te parce que baza interdit ya ko pécher et baza interdit ya ko répondre. Mama soki Olga Dombongo soki Olga nani azotia ba commentaire malamu mpona nga aza ko défendre nga. Mama na sengi na yo merci mingi metika. Oyebi no côté. Mama na sengi yo merci mingi mama Olga. Mais tika sona na téléphone na obenga yo mais mama tika. Oza na faire awa na bandoki na bandumba. Na banzi batu bayoka ki version ya Hortense bakamwaki. Ndenge bango nyonso bali awa. Na komi bakomo mususu ya batu bakoleka. Soki bakoleka kuna bomona bakoma na bango déjà yali awa. So base ba pesa biloko na bango kuna na banzi awa bakosamba muke. Na lobi baza entre 11 na 20. Mama na linko lo balabino pona Ani Kabote. Ani Kabote pa ozali yokanga. Na kanisa iko ko banga nzambe, obangi nzambe te Ani Kabote. Jour yo pesaka nga rendez-vous. Na ya na ndako na yo poto lala nga na yo. To lesika moko. Na montaka yo ku na yakate na kimaka osepela te. Est-ce que place ozali okocha loboko na Bible otlakisa na caméra o contredire que ngana kosi soko za mutoza dans la vérité et loko ngana lobi zwa maboko na yo chamo na Bible tindela biso yango bongo komona kanda nzambe ndenge okwela yo na bana yo obengisanga na ya kolala kuna et j'ai refusé. Et bien kindumba no pananga te nani sœur Ani na loba na yo ke kindumba na yo et pananga te. Bon bande ko bolingo bolibisa peut-être bokomona kama ba parole moko déplacer bolimbisa batu bayebinga te ke na lekaka na loba bakomaka mwa batu bayebinga na ndengo na te batu bayebinga te ke na lekaka pona loba bakama batu jamais batu bayebinga na ndengo na. Mais bandeko tango toza ba chrétien et chrétienne il faut que bangaka nzambe. Même Satan est tenu légalement d'obéir à la parole de Dieu. Nous obéissons tous à la parole de Dieu. Alors, namina lo banabino ndenga na yeba mama Ani Kabote. Mama Ani Kabote aza ndumba, mama Ani Kabote aza moyibi. Nalobi na bino bien moyibi. Boyo kangai. Sœur moko aza na Grenoble. Na évité ce qui est passé à lobby makambo mais nazo obligé à pesa kombo na ye parce que je suis dans la vérité. C'est wana comme on est Adrienne. Nana ebaki Ani Kabote te. Bande ko nangai. Mokosu na fandi mama Adrienne na benga. Abi papa toza na mama moko la Sergi Saint-Christophe azola la te.
azo souffrir na ndenge moko ya kosakana te. Mais nga na yebisi na bi toza na papa na biso moko boye aza pasteur très puissant. Bapasi nyonso yo zomona soko moni ye ekosila. Mama ani mais eza neti yo pena Hortense bolobeli musala na sala bakati ya nzoto na bino te. Bolobeli te soki bobika te. Comment bokosimba Bible boza metia mabe. Comment bokosimba Bible boza metema mabe. Musala na sala banzoto na bino bolobi yango te. Soki bobikaka te bolobi yango te. Mama ani nga na kuta yo lelaka mikolo nyonso nazozonga. Mama Adrienne ayebisinga papa kuta na ye naki na shwa mosusu te. Nali kokuta na ye te nazeli 2 mois leki babenga susu na ye baotika na mona ye quand même. Tango na bengi mama ani na zuye te natiki message mbala moko mama ani arapelenga ayi papa ngai biyo na lionga ani kabote ngabi ayo mto abia ngai bon nakoya kuna da 48 heures lobi okuna ni nakoya te papa yaka lilo so tenga na kufanga bitete nakoya me kanga motema ere ko kibandeko na kepa ya mama ani kabote na Sergi Saint-Christophe na komi kuna tanga foni porte atalinga oh ngaba bisenga ko za papa mobimba papa moko mokolo ngabi mais oui ezanga parce qu'à cette époque j'avais entre 47 ans et 48 ans. Nabi oui tato balobaki na yo ezanga oh menga na moni ko ani pe mbali biso zoka balobaki ngabi banda mama ko so na to prier to koti na ndako to prier na yebise bon mama likambo nini eza na yo bandi ko bolimbisana na bibi bolimbisana abi papa na somba ndako na Kinshasa bandoki balingi balianga batika na ndako wana. C'est ça. Bon, deuxième cas ezali papa chaque 17h nakina na mbeto pour te kutana na mari de nuit. Soki kaka lero ne koki na kutana na mari de nuit to bandi ko sala. Mama ni oyo nga naza koloba soki nazokosa na kombo na Yesu ngaza musala na Nzambe simba Bible chaboye tindela ngambo na video bilekisa yango. Mama Ania lui papa soki 17h beti kaka na kina mbeto ngabi ma sœur OK na déjà na mbeto yo moko abi bien sûr papa na kina ngamo déjà na mbeto. D'accord. 3 et ça lui combien d'années? Oh papa ça depuis 10 ans. Na bino 10 ans obi oui. Osambela kwa ma sœur. Ona sambela ba mindele. Sambela ba mindele. Ikamote. Alors problème ya misatu za nini? Te papa problème ya misatu na betaki mundele na musala pour na sala rasu na Auchan ou bien Carrefour. Na betaki mundele tellement naza trop agressive balongoni ya musala. Balongoni musala esili. Na bon ma sœur merci na poser question mobwe. Tant on a yo na moi déjà que okenda na plus de 30 mibali. Otiaki tembete tant na ba inongo. Nabi avant obota bano yo kenda déjà plus de 30 mibali. Okenda ndako nganga alobi nanga oui na kenda banda kwa banganga. Nabi ma sœur mais ndenge nini yo zo kanga bandoki alors que yo kenda na ndako ya banganga okenda na mibali belé. Est-ce que yo ba conséquence na yango? Totangi Bible. Nabi ma sœur comment boye na koya lobby tout ça la confession moko ya urgent. Ay bol kamote atiro koma biloko na ye wana ti lobby na ye parmi mibali ya kenda na bango abotani mwana moko azali na misala mabe. Bandeko eza mawa. Na lobby na bino eza mawa. Alors tango na ye to sali confession makambo esili repentance esili alobi nanga nabi mama nazomona ondele obombi eloko moko boye ozoloba te. Est-ce que ozana eloko moko boye te? Habité papa nazana papier moko enveloppe moko na kati ya sanduku ya leki nanga na bengisaka alinganga suste. Donc so na kanisi onka ba mbala mona yini ye. Na bine zulanga mo azulinga ngo to déchirant. Ngabi osenge pardon. To silisi na kei. Abengi leki na yo na Marseille asengi pardon.
ayebisi leki na ye boye abi nani ndeko nazwi pasteur moko aza sukisa. Premier jour ntango aye aprie nalali bien. Ye moto alobi na ngai to se réconcilier nga na yo po tozala bien parce que ennemi eza mabe eblokaka bamakambo. Abenga lui papa ya leki na nga wana Marseille asepeli mwa ete tokomi bien. Nga bien d'accord. Lobi na mona ye. Na ma sœur yo oyiba te, oyibaka te. Ah sœur nani soki Ani ezamawa. Sœur Ani abiminga na sima. Toko kuta soki 2 tonneaux eza plein na ba sac poubelle. Na tuni ma sœur, biloko yo yibaka yango yo bien. Ah, mais ma sœur sac poubelle eza combien leki nanga? Ozo bebisa, ozo komi chanzoto na pasi, sac poubelle eza combien? Yo mwasi kitoko boza mo yibi po na nini? Toko bwaka yango. Toko tra chambre, tala biloko yibaka soki na Auchan soki na Carrefour soki pa api. Ah, mais ma sœur, mais pourquoi oza mo yibi? Sœur wana yoki ba alobi soki ke o libala lezo kufa soki nini? Mais mama Ani nga na kuta oza na mobali. Mama Ani yo bota mobali moko. Mama Ani yo na vie na yo tika ovana mobali osali 5 ans. Ah. Bande koza pasi hein. Mama Ani aza mwasi oyo mobali aye ake na ye a récupérer. Mama Ani atika no bima ake na basi oyo bibali oyo basi babala bazana basi na bango na bandako. Ah, mais mama Ani ngaza na dossier noté. Mama Ani na woyebisa bato pourquoi oza na kanda na ngai. Mama Ani mokomoso benga na désert. Nabi na yo mama Ani na woyate lamusa mwana mobali. Olabiso na mwana mobali na bifukama. Nga na zoloba mwana mobali atie loboko, mwana mobali azoloba papa esili. Nabi mama esili. Sikoyo to sali prière makambo nyonso esili. To bimi siko nga na mama Ani na station essence. Mama Ani asimba bambongo ebele ezaki entre 500 ou bien 300 na yebite soki elaki euro ou bien ezaki bambongo ya franc parce que na 2000 makambo eza na 2000 entre 2005 na 2006. Alors mama Ani apesi na soki 500 ou bien 300 na sombi essence ya 30 euros na zwi mbongo wa mama Ani na zongisili ye. Ah mokili ya mabe. Na mi mama Ani, moi je travaille. Mbongo na zwaka o ba pesi eliki muke. Alors yo zo pesa nango ezali na zo péché na zo mona pasi na yote. Na sala ngo balebele. Mama Ani azwi mbongo na azo. Na bi mama Ani na kozonga jeudi na kosala lo prière de clôture. Mama Ani aza bandumba oyo soko zo solo na ye azo bimisaka lolemo azo tambusaka lolemo. Mais o mosende ninga osala musala ya zo bimisaka nga lolemo ata musaka lolemo na ye. Soko yebi ye na ona zolo baba ta Sergio o yebi ye soki na kosi bokuta na kana ye bo mona kandenga zali nyo soko bimisaka nga lolemo bimisaka nga bime mama Ani nga za musala na Nzambe. Mama Ani na za musala na Nzambe. Alors toyokani na ya kosala prière de clôture. Tant na ye pona sala prière de clôture avana ya na lali Nzambe azolakisa nga tozo bunda na mama Ani na kangi na kwese na se bongo ye akangi nga. Tango na lamoki na lobi na madame oko accompagner nga lelo quelque part. Madame lobi na yo yebisa nga te me na accompagner ndenge ni nga bité mama o accompagner nga. Tango nazo ba madame mama ba nga te une autre madame. Tozo va na ndako moko. Il fallait na balaye. To ke biso na mama. Tango mama Ani a fongoli ka moni biso, mama Ani a changé a siliki. A sombi ba verre, a lamba biloko, tolé nga melaka 20 ba melina madame. Siko madame nga remarqué que azo tale misu mabe. Azo tala ye misu mabe. To bimi, tant to bimi to na voiture, madame abani koloba. Non, yo zali kamona mama Ani nga biteli mama likambo zate. Ayi me o meminga a pona nini? Na yebisi nga bitala so na memi yo awa po na kwesa matina ninga ko kwesa ma awa sataza ya ko telema awa. Alors ya mwana memaki yo po yo o couvrir nga likambo ngo esala mate.
tokei. Mama ni na poko abengenga chance to na madame te. Abi pasteur kamni osalinga. Ngabi na sali loko mote ma sœur. Abi papa obiki. Soki oyaki yo moko. Na ninga kozwa clé ya ndako, na ninga ko bwaka yango, olinga kozala obligé kolala awa. Na bine ma sœur na yebike eza yo te muto olinga kosala yango, mais Satan akoti na kati ya nzoto na yo po kwesa mosali na Nzambe, obebisa molimo santo eza pa na ngai. Mama Ani, soki nga nazo kosa, zwa Bible, timba boye, loba, otokotala. Omona kanda Nzambe ndenge okoyila yo, soki nga nazo kosa, loba. Alors, na yebisi mama Ani nga, mama Ani, kobenga nga suste. Parce que ba pratique wana na linya monte. Na simba mama Ani poitrine na ete, na simba ye rien, na simba ye kaka tango to sa ko bondela. Boyo nga ba ndeko na ngai. Basi nyonso ba koleka, même so ba 60. Mutu moko akoloba na bino teke nga na simba poitrine na ye. Mutu moko mwasi moko akoloba na bino teke nga na embrassa ye. J'avais 47 à 48 ans. Mwasi moko akoloba na bino lokwa na zate. Parce que musala nga na sala na ordre. Sikoyo mwasi oyo atindaki oyo ya Grenoble, oyo atindaki nga, atindaki Ani epa na nga. Nazwi na mwasi na nga toke vacances epa na bango na Grenoble. Tant toke kuna mama Adrienne bayaki gentil na mobali na ye, vraiment bayembi biso na ndenge malamu. Mokomoso to lali Ani abenga nga na pesa ina yoka kate abenga. Atuni ndenge ni. Ngabi te ça va. Abi boso outi kuna ozongi oya pa na nga ngabi wina koya kobanga te na koya. Sikoyo madame to yaki mama ya to lala ina biso alamuki abi nani wana bandeko mwena boya susu ezate. Ngabi te eza Ani. Ani azolo bana yo soto longo abungo okende kuna ngabi abi okino sani. Ngabi te na yebita mabonde lese sila Ani azo bengo pourquoi? Ndeko boyo kwa ngai. Moi c'est siliki azeli mobali ya mama Adrienne. Boyo kama moi c'est nga asiliki. Alobi na mama na mobali ya mama Adrienne. Abi papa, oyebi ke pasteur azama kango ya moi na yo. Abi oh, azama kango na dia abi oui. Alors moi c'est tellement boyebi basi zuwa telume leki ya mani lukola mama wana mutatinda Ani epananga ale madame almonike biso na mama Ani tozo bomba na ye il fallait baby sabakam. Madame on azolo bana azama na France. Ani ayebiye, Adrienne ayebiye. Alors ndeko pati kuna vacances makambo e baby toza suna kimiate. Toye kokangama ki ennemi na bato wana a cause ya Ani toloba na suste. Tilelo. Na sala ga tout toloba na mais eza un peu difficile. Fait de compte bandeko na ngai na zongi. Tango na zongi na bengi Ani, na mama Ani na sengi bolibisi pardon. Ko benga anga le susuté. Na sali musale pa na yo obiki esili. Ngaso la sili musale sili esili ko benga anga susuté mama Ani. Oh mais moi si on peut bala no yete okotika no payer ngabi. Oh mais mama Ani, soki nga mwasi oyo na bali yete ça te regarde pas? Etaliote. Bande ko ngai mama Ani atianga ba pression. Yango bozo mona tango bazo leka, soki bino bozo bato makanisi. Bozo sentir que bato oyo bazo kama déception et pas musala na Nzambe siko bazo ko bimisa makambo zanga tina. Est-ce que tango lobby ayebisi bino te ke tukenda kuna ngana mwasi nanga? Est-ce que lobby binongo parce que tukenda kuna ngana mwasi nanga aza awa na France. Tukenda ngana mwasi nanga jour la suka jour oyo la montaka eko à part jour mususu la baina na lala kuna na monta ye deku ndomba ya salite boli bisanga ba deko mobali wake okena ye mobali wake na ye mobali wake okena ye mobali wake na ye nga mutoza na dossier na ye mama Ani avayo bala oyiba mobali boni Ani mais pour ani bilo basi boka solité mutoza na dossier na yo zo bima pour bana bakaba buzoba mais c'est quoi Ani ngana lobano parole déplacée te Ani ngana simba poitrine na ote Ani ngana embrassa ote na sa biloko na sa biloko na te kai nga biloko na Ani na sala ka ote eza ba combat bozo salanga parce que boza ba bitula obala nani na bala yo Ani na biona na bala yo bitula na bandoki na chef le sataniste o ya illettré à Bruxelles ali bino so sangani po bo bebsa no mo kote
alo bandeko na ngai pona anika soki kabote na suki wana alobi akoya kozala témoin problème ezate mais mwasi wana tozaka na ekuna aza awa nakoya na ye aloba soki amona mwasi wana te soki okina mona na mwasi wana te mais ndeko ce qui est grave ezala oyo liboso ezala ye mutu alobi ndenge na bikisa bango ezali te mama anya azalaki na balola te mama anya azalaki kolala te kimoyibe epai kindumba epai mari de nuit epai akolala ndenge nini ntango azwinga abiki abandi kolinga sikoyo lukwanga na bikisi ye na bala ye po azala sécurisé mais azolilanga ngo clair ngabi non j'avais 47 à 48 eza biloko ba 5 ans mais c'est malheureux quand même ya wana lobi na bandimi na nga bo tia ba commentaire te bo lo ba rien parce que bo yoka soni te mwasi moko te akoya aloba kenga na simba ye poitrine to na simba ye moto to na embrassa ye akozala te babana lobaka ke te nga pele bayina nga boye parce que na zuwa na ndenge bango ebele na linga bango te tokomi na oyo misato bomoni loko na lobai na bino jango bomoni loko tokomi na oyo misato tozola ba relation moko mwana yebisa bino ngo eza te bato bayebi relation tozala yango eza ifonge na alimia parce que asa benga bango bolinga alakisa bino eloko soki eza nini soko aleki na kolakisa bino yango mpe na koyebisa bino makambo mosusu mama oyo c'est grave nalobi toza na barelation moko eza mwa pembeni mama oyo ayaka mpa na nga azalaka kobima makila tous les deux côtés plus de 13 ans ntango na sauve ye nalobi mobali na yo mpe lokola aza moto ya misala kosala so amour te yake asali na amour aya wana benga na ye mokolo mosusu aye azwi biloko na frigo ebele mokolo mosusu aye so azwi so biloko mosusu ebele na mwasi moko mwasi wana azali awa ayebisi mwasi wana mpe azwa na frigo na nga mwasi wana abona ye alors na ndako na nga naza bavere natiaka bambongo ebele bandimi na bayebi alors azwa bambongo na nga na kati bavere wana amona clé azwi clé wana akenda nango bozolanda nga nauti mosala na lali nazosentir ke moto moko alalinga na mokongo oh mais c'est quoi ça ndako eza kokanga koma otoko olalinga na ndako mokongo nabaluka boye natala ye alalilinga sans soutien alalilinga na mokongo sans soutien nabine bova au salon atelemi au salon azwa bilamba na nga alalaka ngo na mobali na ye abengi nga bi nazwa bilamba na yo nalalaka ngo na mobali na nga mpo na puissance na yo e amemanga même sous-vêtement mibale na randa yango inactif à toute utilisation démoniaque soko asalekaki kombo na ye ana abongo bana kombo ana mais kombo ana eza ya ye te eza mawa danseuse toki na 3 bandeko makambo anika bote na lobango na église o bayiba yebi na lobi tokenda mama moko satan akotelaki na nzoto na ye po akwesanga aliana kende abomba clé comme ça nga na itola na kati ya mbeto na lobango na église nga na lobango na église o bayiba yebi quatrième danseuse mona benganaki afrodaka le nyonso kindumba pe pai ye pasalaki tout mais nabondelaki mpo na ye nazwilaki mokanda nazwili mpe mosala bandeko na ngai pa na nga échec ezalaka te epa na nga soki oye pa na nga toza na 97% ya baréussite échec ezalaka te na banda kodelivre bato banda 2001 basi na mibali baoyo baza bandumba na banda na benga na bango ntango bayoki mama na alobi bango mpe koloba mais baza koloba te kenga na kenda na bango na mbeto jamais biloko na te ngani biloko nasalaka ngo te danseuse na benga na ye kofraude l'air nyonso na kosombela ye banini tout ça nalingi kokota te nalingi mpe koloba kombo na ye te peut-être nako koridiculiser famille na bango mais soki aleki nako korapele bino kombo na ye ya mitano ma sœur mes frères et sœurs mwasi moko aza na libanda ya Allemagne naboyi koloba mboka yango mama mwana soki azotalanga mokobiso abenga
Hey papa le l'autre on a talio butu ba talio mba. Mais papa ndeni ozana na voix ya bien neti ba jeune. Amanga binga za mobangi ma sœur. Abi mais on a mona ki wana na YouTube za yotinga bezanga. Abi papa il faut yawa. Il faut oya awa. Bref, maman lobi papa ta on a lali comprendre ka kinga na sele 5 ans na mobilité ta on a lali na ki voix na yo. Papa za ma ba grave. Ya na bengisi yo oya mboka na biso. Ba ndeko nanga biso ba pasteur to mona ka pasi. Tozana batu ban sata tindila biso basi ya ndenge na ndenge ba ko tante biso pa ko esa biso. Ndeko soki mwasi alobi na yo pasteur a profita ki ye ya boyi akosi yo. Bango mutu wa luka biso ba pasteur biso to luka bango te. Basi wana mutu wa luka biso ba pasteur biso luka bango te. Parce que pasteur soka lingo luka yo akoyeba déjà point faible no akoyeba ndeni akoloba na po yo ndima e cause la teke na lobi na oya boy na lobi na oya boy na lobi na mais je ne serai pas pasteur on a pasteur ndeni wana. Ndeko mama na senga adresse oya vanda kana ba kota balimanyo wana na pesiye alubi aseme ngabi me ma sérieux el kamino ko semeli abi oh papa bon tala kabino boso sema be mama na sala koli atini na ba chemise ba sapatu na photo na kati na zwa sapatu moko na pesa ona ami moko azala waza politicien bon mena kenda te soki on a gagné la bia benga nga suste on a gagné la na mona ipete matini langa photo na tali bonga mama ebele kitoko bobala te habité ndeko na lobani mabe ko benga nga suste asilika parce que dali sokuta siliki akoloba na mona ina monte na mona ina monte poza na mboka musu na mona ite après ndeko danseuse mususu oyo alingaka ko se suicider. Danseuse wana edaye na ndenge ya kosakana te alinga ko se suicider na edeye bafuti bambongo ebele na kaf apesanga pe lokote. Ye pe na loba na rien. Mokoso to fandi awa na prophétesse. Oboyo kini na lobi na prophétesse na bombi loko moko. Asone to tuni yo nani apesi kombonga mama menga muto ya kapana nga briske matin. Mama prophétesse kino kaleye bondela pona ina porte. Maman na ba fongole portata la boyba akaisa nga nzoka prophétesse. Ba bondeli aye. To fandi elle s'est sentie ridicule abenga. Ayi pasteur mais to so la tenga ni okendanga. Na mimiye na nini to soli. Ayi mais pasteur wana so nani nga bika c'est prophétesse de ma sœur. Et bon e ko sani nga o kasinga sa pasteur. Il faut ba yakao. O kasinga na ngokendanga pesa nga ticket. Na bisi ma sœur. O ya pona ni. Abi menga na ya pona mabondeli ngai ma sœur zwa ticket zwambo kuyaka wate maselo kinga bien kuyaka awate na sina bondela pona makabesila kuyaka te bino boza ba dansero bokena ba wemba bokena bolomide bokena ba demo ya ndinga na ndinge na linko mona wayo ate akei ndeko totikali na prophétesse ekomiso mongambo ma professeur bime ayawa pona lingabi mama abi aye ko so prière. Jour musu to vani skona papa diacre. To ka kuna ko susu ngr. Tu no tala bo ye. Mais mama oye ko sala nini. Nyonso wana ka ba tentation pona nini aya ko lala wananga comme ça apanzanga sango. To fani na pese ticket nga base soko ye le susu awa to fongola yote. Soko ye susu awa to fongola yote. Dans ces wana akima. Sona beyisu ya komo na bango oye ba bango mais c'est pas la peine. Mais ceux qui va leki kuna na ko signaler bino ba komo na bango. Après toza na mama moko évangéliste mais naza suna mama mongala mimi naza na infirmière moko susu ya hôpital moko boye naza susu na mama moko boye na loba komo na été mama oyo évangéliste ndena mwasi nanga eyaka mabe parce que ba ko remarquer que basi bazolinga kama ebele mais ngai te mutu naza kolinga. Et j'ai dit à ma femme que c'est vrai qu'elle linga mais tout ça la biso ne lo moko te mais yo moko yebi que moi c'est pas ndima ezaka moi pasi na bi tete ma sœur na confiance nga bilo na sala ka ngote. Alors mes chers frères et sœurs tokenda na sarcelle moi si moko azaki na zemi ya combat tokenda nga na évangéliste moko na frère mibale. Sœur moko abengi ngabi o papa soko yete na kokufa oza pour na Saint-Ouen nazo bambango parce que okata siko na kemba mutina Saint-Ouen na kuti maman na libanda tango na libanda maman akoti na voiture
toke na cliché pharmacie moko ezalaka wana apesi nga mpona sobele bakisi nake mpona sobele bakisi batuni nga ça fait très mal nga na komprenaki te abi na nga ça fait très mal ces règles nabika mama oui nazwi bakisi nakoti na voiture nabi ma sœur makambo osali yo oye na nga awa parce que olobai nango za grave nzoka nde tia tes règles donc parce que yo za ba règles oh mais ma sœur biso so bondela kuna na sarcelle pona mutu tu me fais déplacer olobika okufa oza na problème toke ma sœur bandeko na ngai na Saint-Ouen mama nakangami na ngai foto mataka na ndako azuko otambola te tomati na ndako tokomi na ndako o papa fanda ndenge na bimaka na ndenge osakana te na bimika mbala moko nake kuna boba o mama wana bakeli na hôpital nakoma na hôpital kuna boba mama wana zemi sopani mama na lobisa nga suste mama na lobi yo moto na puissance otikini ba évangéliste siko zemi na nga ekei mama wana lobisa nga suste na salaka tout mais alobisa nga te peut-être yepa ko benga parce que ekomi so moto moko aki desi asilikaki il faut benga mbala moko pour ba ngapa lo bagina ngabo ngapa lo bagina ngabo bazolo ba misala na sali pa na bango te balo ba misala na sali pa na bango nyonso no bazuaka mpona koambrouye bino parce que satan ayi mosala na osala nde naza kodélivre bato naza na mama ebele bapapa ebele oyo azodélivre ti lelo bamosuku to nanga voyage na bamboka na bana bina kovoyage susu te bandeko na ngai nzambe vraiment apambola bino bo tenir compte na buzoba oyo eza koleka te nayebi ke satan aza ya kotelema calmonie balobela ya biso na bible ke tokovivre yango donc bato neti baanika bote oyoyo alembani nga na mema na madame na nga totie bakala ebele lelo mpenza mama na bimi mpo aloba ah mais eza ka mema mingi bandeko eza mawa mingi na basera ndenge wana bandeko nzambe apambola bino bodefendre ngai te botika nzambe adefendre ngai mama Olga bodefendre ngai te botika nzambe adefendre ngai nyonso wana eza makambo ya buzoba ezanga ntina biloko eleki na ba 2006 nga na sauve yo okomi koloba makambo ezanga ntina na oyo soki nani soki hortense soki otali olobi c'est regrettable alors yana bina bino ke basuki wana te tokokoma ntina ba 20 banoyaka peut-être nga banoleka susu te mais nayebisa bino ke eza distraction bazotia bino na distraction na basi ya bandoki na basi ya bandumba oyo babala te bandumba batomboki na bandoki mpona kocontre le révérend pasteur Jacques Dinabanza pasteur oyo atondi na nguya na ndenge akosaka nango te oyo bandoki bazobanga basataniste mike mike baifonge bango bazobanga me baloba clairement ngai nakenda na mwasi nini ngai nakenda na mwasi nini babimisaki okenda na mwasi oyo